Lamba n'attend moi les Alakikembo. C'est-à-dire, Dieu ne voyait plus la gloire dans l'homme. L'homme avait perdu la gloire, n'évitait sa honte. Quand on s'est retrouvé à Tikali, na elambate atikali bolumbu na komiko yokasoni. Mais na liboso Bible comme le biso elamba se kolatate. Mais si on s'est retrouvé ndenge ni katikali bolumbu. C'est-à-dire Nzambe pas aiki komone les sociétés parce que ça n'est masumu, parce que bomba nya kanji Nzamba komone te. Mais Nzamba aiki kutala gloire ezalaki na mutu. Parce que les bandits lisumu ekoti tangu motako isami nde lisumu ekoti tangu motako isami bilambe elongwe tembo elongwe elamba na tangu wana ezalaki tembo la gloire parce que Nzamba alobi créons l'homme à notre ressemblance à notre image. L'homme était l'image de Dieu, était la ressemblance de Dieu. Dieu c'est la gloire et la gloire était à l'homme. Mais tangu moto asali lisumu Kembo wanelungwe a se retrouvé bolumbu Kembo likolo netalaki lisusu te a se retrouvé bolumbu Kembo ezalaki lisusu likolo na ete. Et Bible elobi na Genèse chapitre 3 verset 21 Nzambe alakisaki bango kosa nyama mpona kobomba salite na bango mpona kobomba honte na bango la nudité eza honte yango Bible soloba na Jean chapitre 21 verset 7 ntango Yesu akufaki abimeli ba disciple Bible vio azaki na pêche Pierre azaki ko reconnaître son quantité mais Jean tanga moni ayebisi Petro abi wana eza maître Petro azaki suna bilamba na nzoto te azaki suna bilamba na nzoto te Bible dit akenya asindi na mai parce qu'il était ni la nudité c'est la honte Dieu a fait tout après le péché pour couvrir l'homme mpona kobomba bolumbu ya moto tozolobela elamba oyo babengi iniquité elamba ezali identité ya moto. Marc chapitre 5 verset 30 Yesu azoyebisa badisciple abi moto moko asimbi elamba nanga quelqu'un a touché à mes vêtements. Mais badisciple bazongiseli babi mokonzi fulu eza koentoure wa nani asimbi yo langage eza mibale awa Yesu abi quelqu'un a touché à mes vêtements bango bayebisi babi mokonzi nani asimbi yo Yesu abi moto moko asimbi elamba nanga nayoki nguya ebimi kati nanga basimbi elamba nanga me nguya ebimi kati nanga basimbi elamba nanga me nguya ebimi kati nanga badisiple bayebisi me mokonzi nani asimbi yo batuni te mokonzi nani asimbi elamba na yo me batuni nani asimbi yo. C'est-à-dire elamba ezali identité ya mutu na Genèse 37 je pense que c'est verset numéro 33 tango Joseph bandeko ne bateki ye bazwi elamba na ye batie na makila ta bamemeli tatatata tanga talabi wapi ndeko na bino onyama moko sauvage abomi tango babimisi elamba mpo balakisa lokola témoignage Bible lobi Joseph reconnut son fils par cet habit elamba tolataka elamba tolataka eza identité ya moto Joseph na nzoto na ye elamba ezalaki labi multicolore ebandaki kolakisa destiné ya Joseph abi ya Joseph ezalaki de plusieurs couleurs Joseph ayebaki kaka message ya ndoto me ayebaki parcours ne ndenge kokende te ayebaki teke mokolo mosusu akokoma domestique na ndako ya Potifar azala na teni ya domestique après teni ya domestique ayebaki teke après kolongwa na domestique akokoma na prison akolata mpe teni ya baprisonnier ayebaki te après kolongwa na prison akokoma na teni ya gloire premier ministre ayebaki yango te mais ye azalaki akomona elamba po ezalaki multicolore elamba nyonso ezalaka na témoignage elamba nyonso ezalaka na signification na ntango ya kala na ntango ya sacerdoce bilamba basali babandeki kolata ezalaki na basignification. J'ai un ami pasteur na Allemagne namoni alati bamvuela oyo basango balataka mais aza pasteur église de réveil natuni ngabi ndeko yoko te so na mamba bamvuela oyo abingo eza teni sacerdote ngabi me tuma mpona komela biso babiloko oyo te nayebisi omoni epai ya bakatolike bandeko na biso bakatolike elamba nyonso balataka ezalaka na signification basingana bamwana soki batiango ya ngola ate batiango ya rouge ya violet soki bake kosala messe de requiem baza na teni oyo balataka ya messe de requiem soki bake kosala messe ya yenga mandalala baza na teni oyo balataka mais soki oyo bilamba otie na nzoto oyebi signification nango mpo tika na nzoto yango neti mama maria asungi biso na attention bato bazosimba kaka biloko mokili echange bato bazosimba kaka parceke nesengwa kosimba bazolata kaka nesengwa kolata bilamba oyo okelata na nzoto bacouleur wana eza yango basango basalelaka bamesha requiem. Amen.
violet eza na couleur nango soki balaki rouge eza makila yango lelo mama nzambe pambolo tokoma komona kaka paster abie tokolata rouge na église bakoma tia bacouleur toleo tokolata rouge mais oyebi te rouge ezosymbolize makila rouge ezosymbolize makila okoma na baeglise oso babi tokolata pembe je ne sais pas baeglise lelo tokomi na bacouleur oyo tokolata rouge mia ntengo ya na rouge epuis osusu alaki na mona église moko bateka bafiltre moisi basinga bende balataka ya mondo $5 mondimi nyonso fo azala nango na loboko nabi me seigneur tokomi wapi me bible elobi na ntango asuka makambo wana ekokomi alors awa elamba mosali na nzambe alataki l'ange de l'éternel. Quand la Bible parle de l'ange de l'éternel, c'est Dieu lui-même. Quand la Bible parle de l'ange de l'église de Laodicée, c'est le pasteur. Quand la Bible s'ouvre ange de l'éternel, il descend comme un ange et il nous parle. L'ange de l'église, il y a Laodicée, l'ange de l'église, il y a Éphèse, l'ange de l'église, il y a Zurich. C'est-à-dire c'est l'ange que Dieu a placé, c'est l'homme de Dieu que Dieu a placé. Mais ange awa nzambe ye moko bible elobi ke satana batelemi liboso ya nzambe parce que l'accusateur ayaka kofunda bato topambolaka nzambe mpo nzambe atetaka biso te selon satana mpo satana kadi so aye kofunda biso nzambe akotete biso selon ye mpo nga lokola tata toye kofunda mwana nga na kotraite mwana nga te parce que yo ekofunda ye non. Et tant que tata j'ai de l'amour, Dieu a un grand amour avec nous. Le diable se pointe pour accuser Josué, mais nzambe a réprimandé le diable. De même façon, nous avons tellement qui peut bosser à Job. Aïe, abi na permettre yo sala olingi me moli mona ko sympathie. Mais il a mal sali dans nzamba la taki. Il a mal les olaxanine. Premièrement, tu le dis la mesa identité à moto. Tout ça sala na mboko c'était na ba 2011. To bomba kabila mana biso na verset sauté de changer. Ami moko azulu kabila mana ezala ki sauté. Ça fait 2 semaines à luka kabila mbezala kati. Teni na ye nana zwi teni ti ake manager na biso zwi teni musu sa péché. Mais après des semaines sud-africains moko ayekoluko na posa kosolola na yo. De manière biso d'abord on a fait du sud étranger tout ça pena na bana mboka traitement ezalaka bien de moi esprit ya xénophobie ezalaka. Abina na posa kosolola na yo. Abina na yaki na lingaka yo te. Et puis biso linga abina betange te. Pour ça ce n'est pas mal à l'aise. Nangana salo mabena kendeki pa banganga na bomba benga bomba sangoma abina kendeki pa sangoma na zwaiki atinenga na zwela mana mais tango na zwela mana yo na koti na mopa sangoma bandeki ko tumba ba milinga abande ko tumba ba zeke na bomba tumbaka tango na zo peste ela mana yo église e koi na moto tango la mana ko na moto ze koi loko na pétrole koi na moto bimi na katanda kona pa même nanganga na business to se trouver libanda. Mana zana posta yo bisanga parce que ba bino ba congolais bozaka na banganga kolika banganga na biso. Asabi mon frère 2 semaines la mana ngeso mona na te. Abi mende to kena na ndanga yo santire lo tabina on santire lo mote. Abi nganga na zane ga nganga banganga comme ne Yesu Masiya. Pesa bo mo ina na Yesu Masiya ndo zelo kozana ngoposa. Abi na kini la mana na baluki petrol koi na moto nganga bande ko salela moto peli na nda to kimi bisinyo to libanda. Et puis, nous avons fait des choses qui sont très importantes. Nous avons fait des choses qui sont très importantes. Bien aimé, il a mis un moment de temps pour se couler. Parce que ça veut dire que la main mon pas sur la main parce que il a mis des alliés quelqu'un a touché à mes vêtements. Mais muta simbi lamba Yesu ngulu na kata Yesu bimi. Petelo ebisa bi mokonzi nani asimbi mais Yesu abi ba simbi lamba nanga. Ilamba sa identité mutu. Yango moni mutu yo wana ba bengi Josué nganga nzambe pensambe yimo kwa tali alobe bomo ina yo ma rozo simba Bible. Ma rozo bonde na ba mama kofukama. Ezo tambola malamu te parce que elamu eza na kasi na yo. Eza lembo esengilité. Eza lamba ya salité. So kina Apocalypse, Révélation, chapitre 19, verset 8. Bible le dit, le fin c'est les œuvres justes des saints. Et la maison représentée par Misala. Le fin Apocalypse, chapitre 19, verset 8. Le fin c'est les œuvres justes des saints. Ecclésiaste chapitre 9 verset 8. Que tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Bilamba nous à la pembe.
à la salité. C'est-à-dire, misala na yo ezala malamu. Bilamba eze ko stipifier to ko signifier pe misala ya mutu. Jonas tanga koti na boîte bandi koningana ba commerçant ba perdre ba mbongo na bango bazalaki ba riche ba komi ba pauvre likolo ya Jonas. Mais capitaine tanga landi na sama ya tuni abi, quelles sont tes œuvres? Misala no ezanini. Atuni abi, tu es de quel pays? Tu es de quel peuple? Et c'est important. Uti wa uti mokani poza muta peuple ni. Ozamu yanzi, ozamu Congo, ozamu Sansala, Tozanai. Je ne sais pas pourquoi capitaine a donné ma question à Nadou. Abi mais yoni tango ya o memeli biso bambonge. Ilamba ezape misala o ezakat na moto. Tozongi ne bandela teste. Nzamba tali Josué Musai. Bible na maboko. Prière kofukama. Mais bilamba esakati neza bilamba ya salite. Bilamba eza nzoto neza bilamba salite. Ayebisa bi vois aujourd'hui je t'enlève ton iniquité. Nous avons deux péchés. Tout ça, les sommes au de bengi transgression, les sommes au yomogosali, mais iniquité ça, les sommes au yobaboti basala. Yango mama marita mazo intercéder le bi, ma bimba parent basalaki. Yango ba bengi iniquité. Mais si qu'on a 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 7, ba bengi yango mystère de l'iniquité. Mystère c'est le que ça caché. Bible dit ce qui est révélé pour nous, mais ce qui est caché pour Dieu. Iniquité wana mystère mobimba. Yango moni mwana oyo tant wasalaki mabe abimi babengi l'enfant prodigue tant azozonga misala nezaki so malamu te. Papa lobi vite apporter une robe. Moya na robe sika mo changer na lamba. Parce que place mwana utaki misala yaki malamu davi mo changer lamba pour les lamba on a beau la tête lamba sika. Bolo moli lamba bola tiste lamba sika. Iniquité ça mystère mobimba na kacha bomo ya mutu. Mystère wana iniquité salaka ndenge nini. Mami nga itangela biso Deutéronome chapitre 23 verset 2. Deutéronome chapitre 23 verset 2. Ce que moto musu na lumbango ajanga ko kutanga to comprendre na ministère ya iniquité oyo elati lambamu na nzota moto esalaka ndenge nini. Deutéronome chapitre 23 verset 2. Deutéronome chapitre 23 verset 2. So mama ke se pas na Bible a cause de la Bible to ba verset mosusu to tangata malembe ngangolu ya mulimo mosana. Deutéronome chapitre 23 verset 2. Ma amere lo bini. Deutéronome ezakadi na lingala. Tozana Genèse, tozana Lévitique. Eza kozongela mibeko. Mama kesa soko zotangeli biso mama kesa. Deutéronome chapitre 23 verset 2. Chapitre combien? 23 verset 2. Ah, ok. Deutéronome 23 verset 2 Bible lobi boye na likolo ya chapitre 2 verset 2 pardon lobi batu oyo bakoki te kokota na lisanga ya losambo mutu oyo nanu natangi dete papa mutu oyo mbuma ya mibali epanzana to nzoto na ye ya mibali bakata akoki te kokota na lisanga ya batu ya Yawe. Ok, dans la tangi na français balobi yango boye. C'est lui qui est ici une union illicite. N'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel, même sa 10e génération n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Babi muto ya uti na lisanga illicite. Illicite za lisanga o mama Maria to sala ajibu sabiso awa nanzela ko bondela bondeli mingi ba pede, abondeli mingi ba lesbienne, abondeli mingi ba inceste. Mama Maria telemi lelo na intercession mingi place wana. Siko balobi muto ya za ici ya lisanga illicite. C'est-à-dire o za eloko malamu liboso nzambe nzambe asalaki yango ezala bongo te ilisite eza lwa ndenge nini bato bauti na inceste lota alali na bana wana balobi bakokotaka te na ndako ya nzambe jusqu'à la 10e génération. Bana oyo wana ya Lot soki babotami lelo
bakokotaka te wana ntango tozalaki na ntango wa loi. Mais Yesu alobi, moi je suis pas venu abolir la loi. Je suis venu accomplir la loi. Ba oba kubika contre la loi bato bayambi Yesu, ba oba yambi Yesu te. Yesu aya kolongola mobeko te. So ke na Romains chapitre 12 verset 7 balobi la loi est sainte et le commandement est saint. So ke lisumu eza parce que loi eza. Loi so condamné ne lisumu. Loi te ezalaka ya Moïse te. Mokolo loi ezalaka nzambe. Nzambe nde moto apesaka Moïse kende na baloi. Po bato balobaka la loi de Moïse ezalaka ya Moïse te. Moïse asalaka loi te. Autaki kozwa loi epa nzambe. Mokolo loi eza nzambe. Soki osali masumu lelo loi ekokondane yo. Soki osali union illicite. Yo mama Maria yebisi biso ebongo bapede. Bapede bazosala masumu te. Bazosala masumu mutu azobala na mbwa. Babenya mu union illicite yo balani na mbwa. Nalandi mama Maria azoloba bi omona mutu amonani makolo ya mutu ya nyama. Union illicite mutu ande mwana akokota liboso nzambe te na 10e génération. Banda kokalikela siko ba génération. Yango tobengi mystère ya iniquité. Eloko ebanda na yo te. Tango tozosala malamu lelo toyebango. Tozo préserver ba génération o ezoya. Pour ba génération ezoya ekoko nyokoma na mutu moko. Ekoko nyokoma na koko moko. Nous sommes censés à faire le bien aujourd'hui pour sécuriser nos générations. Matuni Jonas, de quel peuple est-il? Nazaki na cher mon église. Abina umena mbana ndo boji bana 4. Mais bazoti ngele mwasi azoya lokola kitwidi il faut abala ya bi papa ngana ko vanda libala ne wana tena ko vanda teto nyoko na mobali kuzini na ye azoya alala kana kuzini na ye alala kasuna ngai. Abi mama, soka ye babenya o union illicite. Mutu azana union illicite ba obika ngolu nzambe te. Elamba o mutu azolata. Elamba wana ya malédiction. Yango ba yebisi Josué, souverain sacrificateur. Yo na Bible na maboko. 9h à 10h na prière au fukam. Mais bilamba nous a salité. Ozo sambela melobo kwa nzambe soyati. Mais bilamba wana kukanzate o violati. Mais ça bilamba malédiction za na katanzoto na yo. Bilamba ya mabe union illicite eloko ebandi na yo te. Totanga mukongo susu Ezekiel 16 balobi tango yo botamaki motolo na yo ekatamaki te, c'est-à-dire obotama toujours ne lamba ya salité na nzoto na yo. Job azobela na Job chapitre 8 verset 8 bayebisi Job yo tambolaka malamu na nzambe me maladi hôpital petrita moto ezosila kaka te. Interroge ces des générations passées. Qu'est-ce qui se passe? Quand monsieur ces mystères, il y a une iniquité, ils ont régné, quand ta famille n'a pas. Chacun de nous n'est pas ensemble là, awa. Azo souffrir ne loko na mystère moko ya iniquité, loko moko oyo ya banda mote me banda kala bonyo kwa makana ngo. Ndeko molinga mimoko ena miko na ganda binga na tonga lelo, grand frère na kufi. Ba wetu ko kufela ba grand frère ata 4. L'espace il y a 10 ans. Aïe, grand frère a couché dans le Bumbashi. Tout ça, vous avez maladie moko. Mais quand ma bengi ngaka lobi a couché, ngamba mona yoki bien. C'est mon frère, ça c'est le mystère de l'iniquité. Il faut qu'on bimana biloko, il faut qu'on kate, on a pas payé pesa vino nzambe. Eze lamba. Et lamba on nzambe mutalongo la kango. Okoko bando prier. Oso poussa na liboso nzambe. Mais ce qui semble salir ngulu ilamba wane longwate. Et qui tatina bana de génération à génération. Tabine bandoli abino grand frère liboso na matadi akei. Ya poto asune na Lubumbashi maladi akei. Oli seko kende yope le même malade. Na lota ki grande sœur bango na pesa ki message. Na loti na ke o visiter na prison. Tant on visiter na prison. Ndoto on a pe na pesa lele nga malamu te. Na loti ta on a ke kota na mtoke visiter ba na prison. Siko bazo pesa jeton. Jeton bazo pesa nga siko na zui jeton te. Ndiko na singa bi atokota kaka. O bi mano so zui jeton te yo za prisonnier te. Tant on so bi manga bi est-ce que ba ko déranger nga te? Aïe singa bi te ser na biso ser Valence za awa pe na prison bakanga ye awa banda kala. Yiko to mutaza chef te na prison. Tant on to ke mo na ser Valence. Ser Valence na moni bakate suki nyonso. Bakate suki nyonso. Aladi couper achasa koma lokwa mobali maza mwana mwasi. Ndi amoni nga bando seka bia ba ko vista bite pour même ndo bi manonga na koma chef na prison ndo to ko kata.
siko sere wana azaka na Lubumbashi mobali na kufa aza na prison te ntango naye kopesa ye message wana ça fait 2 mois passé nde toye kozwa message lelo ndeko na bango mobali akufi nde ayebisinga bi paster yo mpe sambela makasi parce que ndoto wana biso nyonso toyai na kati ngai biso tosambela elamba wana soki eza ifo elongwa. C'est pour cela que je suis comme ça. Je maman qui dit yo lotaka ni o papa nga ça fait des années à lotaka tenga beza normal de ko lota te mutu fois lota Bible le dit Dieu nous parle tantôt d'une manière à l'autre dans des songes et dans des visions. Ce ko lotaka te za mo il faut ko lota parce que muta se communique na kananza mais na ba songe na ba vision. Comment yo ko lota te parce que Bible le dit rien ne peut nous arriver sans que le Seigneur puisse nous révéler. Et ce qui est révélé condamné par la prière. Alléluia. Comment on t'a reçu en l'autorité? Poto silisa elamba ya salite ezalaka toujours na solo ebongo solo ngozani mama keso tangeli biso 2 Corinthiens chapitre 2 verset 16 elamba ya salite ezalaka toujours na solo otangeli biso na 2 Corinthiens chapitre 2 verset 16 mama akozwa atangi biso poto sisala biso awa tokota na kobondela nzambe c'est un œuvre l'iniquité 14 la vie ici je sens l'odeur de la mort. Yango awa Paul azolo bango na ba Corinthiens. Ani ba misusu bosawa. Osien l'odeur de la mort qui amène à la mort. Solo ya liwe me makapela liwa. Nous avons partagé on a pasteur Jonathan Kamalo dit Paul azaki na makambo. elamba nyonso asalite na nzoto motelizalaka solo olata guti ndenge tolataka na bakoto parfum ya Versace na nzoto mais kati na yo David alobi na Psaume 9 verset 18 à 19 abi qu'elle a aimé la malédiction que la malédiction reste dans son corps comme un habit. elamba soki eza ya mbala elamba tozolobesa vi ya malédiction babengi oyo prophète alobi voici je t'enlève ton iniquité, je t'enlève cette vie et je te donne la vie de fête. Pour tosusa na biso mama kese na elamba ya suka bia ozola biso susu Esaïe 61 verset 10 préparaka yango Esaïe 67 10 préparaka iniquité na hébreu babengi yango avon. C'est-à-dire avant la question et le par la souffrance. C'est-à-dire famille où nous sommes l'exalté à iniquité et goumama par la souffrance. N'est-ce pas dans la Ligue chapitre 13 maman au boy moini pendant 18 ans et goumama. Dinato bazoleka on sert Micheline qui bazana libote ya singa. Ya momoni nzambe na Ezekiel 18 abi baboti bali manga. Bana mina bana ezobeba mais nzamba lobi bokolo bakali susu proverbe na awate parce que l'âme qui pèse c'est l'âme qui mourra na famille na nga soki koko salaka yango amneza yanga te eza yanga soki asalaka yango akufa yanga eza lisusu te na mabuta na biso okoko aliaki manga mobesu mino bana nezobeba nzambe abi te na Israël bokolobaka yango lisusu te l'âme qui pèse c'est celle qui mourra. Mystère de l'iniquité. Et la mani me met solo même na libota solo banana koko solo banana papa solo ya vie à la radio babi oser l'odeur. Ah bible le bikito quoi. No watumbi auti na mbwato a reconnaître nzamba zibani baba bandeka kitoko atumbeli nzambe bible Dieu sentit une bonne odeur abimisi argasela bina ko boma kalisumu kina maite parce que nzamba yoki solo kitoko. Dans Genèse 27, temps à Jacob a dit l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. L'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que Dieu a béni. Solo nyonso ya mabe okende nesika bazopona bato mais yo moye bapona ezati bazopesa bato mikanda yo bapona bapesa te c'est-à-dire moto atelemi spirituellement azoyoka solo moko mabe koki kosattache na yo te parce que ya une odeur ya mystère ya iniquité libote banda na koko ekita banda na 10e génération nde totangi na Deutéronome 23 verset 2 balobi bao bauti na union illicite bakopusanaka liboso ya Nzambe te pendant 10 générations. Alléluia. Pendant 10 générations.
nani amemela biso makambo koko moko kaka ne sengo na ye po bano bomaka banyama na ye ake kosala baliance ne ya mabe ya bamillion pete ya bamilliard te ya bonne vie pete tala bagénération oyo na nsima ya sakufa na ye bakunda ye bagénération elandi na nsima bazotambola na odeur ya mabe mama kesa tosisa ezali 61:10 natangi makomi na Isaia 61:10 likolo ya 10 Bible elobi nzembo ya Jerusalemi mpo na kopesa Yawe merci. Nazali kosepela mpe koyemba na esengo mpo na Yawe nzambe na ngai pamba te abikisi ngai mpe alongisi ngai. Bosembo na ye ekomeli ngai lokola elamba ya nzoto to lokola kazaka ya feti. Nazali pardon Alléluia. Mama zongela kandambo tangi. Bosembo na ye latisi nga nini? Elatisi ngai kazaka ya feti. Nazali na esengo ndenge baba. Oui papa. Nazongiseli mama Mari maloba na suki wana. Amen, amen, amen. Amen. Na maloba mutu ya pesi biso nzambe abongisaka ye mutu ayebaka nini bileni na kopesa kati na bana na ye. Antuka makambo eleki awa moto na moto azwi pale ya ye na libota na ye. Mabota na biso etondi na makambo ebele. Ndenge bandako ezipama ekangama baporte batia batole lolenge basekele ya makambo ebombama na kati ya bandako. Ndako fami na fami eza na sekele makasi. Kasi ase ya yo na ngai to yebi Yesu Masiya. Haleluya. Yango nde biso tokopekisaka. Kasi na biso toyamba Yesu Masiya mokonzi mobikisi. Yalobi condamnation eza lisusu te na oyo bayamba ngai Yesu Masiya de Nazareti. Yango condamnation ya oyo nyonso eleka ya bakoko na biso epai na biso toyamba Yesu Masiya ezali na esika te po eza makomi na ye ntango tobondelaka tokotaka na makomi ne toloba torapelaka ye olobaki condamnation eza te na oyamba yo bandimela yo siko mpona nini vi na ngai ezala ntango nyonso na condamnation mpona nini bana na ngai batambola na condamnation mpona nini libota na ngai ezala na condamnation etake toyebi yo Yesu Masiya tondimela yo memi tomona yo na miso ya bomoto te me lolenge toyoka sango na yo totangi maloba na yo tondimeli yo Haleluya. ndimi siko mpona nini nakala na condamnation ntango tozoloba yango mpo epai na nzambe ye moko nzambe eza kotushe mpo maloba na ye esengeli yokisama na biso me lelo tozonyokwama mpona nini epai racine ebanda na mosisa ya nzete eza ya kola bongo nzete na likolo ekozala nini nango yo na nga nde tokoza bakoko na biso baboti na biso bapara na biso meme tata na biso eza mpe mingi totamboli mabe tokotikoti tobimibimi tosali makambo esepeli nzambe te oyo ezomema biso na condamnation me lelo oyo nzambe na grasi na ye ayelongola biso na nyonso ekonanga tolela ntango nyonso to diable esika oyo atiaki kompani na ye po ekufa abanda kozonga ntango nyonso po arenuvele kompani wana kasi na ya kombo na Yesu Masiya biso toza machisedor toza balo. Haleluya. Gloire à Dieu. Amen. Tokolonga kaka na ville prière pe na liloba na nzambe kaka maloba na ye yango ekolongisa biso na kolela epai na nzambe lokola ana alelaki ana ntango ake na temple asimbaki bible te maloba. Haleluya. Ana asimbaki bible te atangaki te verset chapitre kasi maloba na ye oyo abandaki kobimisa na mibebu na ye meme li amokaki ye lokola moto ya milango abandaki kutu koganga te na nsambo kotema maloba wana azoloba epa nzambe ke soki opesi ngai mwana moko
Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Tango Samuel akokisika ka 3 ans mama tala bébé ya 3 ans tango suna talaka toki na zokanza ndenge Samuel akende kotika mais mwana bata kolela te na temple 3 ans balobi mama na saleli bubu ya kitoko aketika na maboko ya Eli c'est Eli akomaki ndesi ya Samuel soki ana na maloba abamba balonga kibongo biso tolonga te na maloba na biso prière pour Alléluia. Nzamba wa bongwani oya ana zalaki mosusu oya biso za mosusu balobi nzamba ngo ute bandela zakaka ye abongwana kate bongwe pa ina biso nda bongwani akotika na pe bongwana te oya sikote ya teza pona ko Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Natunaka kaka nzambe yango etushenga makazi me nzambe na biso aza nzambe nango tozobondela epai na nzambe moto na moto bondela mama lolenge nzambe alobeli yo na ndenge na yo libota na yo moto akobondela mpo na yo aza te mama bondela mpo na yo moko bana na yo ndako na yo libota na yo ete nzambe tala libota na nga tala bana na nga yokela biso mawa na oyo ezotungisa biso na likambo esilaka te na maladi esilaka te na kufa esilaka te na bato kokufa va age soki nzambe alobi 120 ans lelo 120 ans tozokokisa yango te 50 ans ekomi suka ya bomoi ya bato non eza makomi ya nzambe te mais soki alobi biso toza basali na ye soko osalele na maladi epai totomonaki kimo yekoli moko azalaki na maladi azosalela nzambe oyo azokende makolo pasi ye oyo mokongo bakanga ye oyo opération Alléluia. tomonaki bayekoli ya nzambe na maladi na bango na babeki na bango na maboko bazalaki wapi bamaria basuzana bazalaki batya makasi bazokende kosala mbongo kikita bazokozwa mbongo bazokopesa na bayekoli na lingomba na yesu masiya po te mosala nzambe ke mpona nini bazalaki na makasi bazalaki na molende bazalaki na santa malamu siko biso ntango ya biso mpona nini te ere nyonso bakisi tokoma vi ya bakomela kisi nga ntango bambula eleki nake kongo nake kosomba aspirine ngati aspirine wana oya bato ya tension aloba vi na nga aspirine wana bapesa yango kombo vi na nga tabi na kombo na yesu masiya vi na nga mobiba na aspirine oyo na kombo na yesu nga eza vi na nga te mpona nini tozala kaka vi soko meli te tokoki na fomela kisi etenge yalobi tokovivre kaka na lipa te tokovivre mpe na kisi te ngo banzoto na biso eza bafarmasi te banzoto na biso eza bopitali te. Alléluia. Non, eza batemple ya saint esprit fo Alléluia. Gloire à Dieu. Nzambe yondo zali mokonzi na kokamwa yawe nzambe na bomoi. Alléluia. Netolama na yo nkolo na kokamwa umbisama na yo nkolo na bilaka nzambe na nguya nyonso yawe sanjolama netolama nkolo na bankolo oza nzambe likolo na nyonso mokonzi na ntango ya circonstance. Aleluya. Ozali malamu papa, ozali nzambe na lola. Aleluya. Aleluya. Nzambe na nguya nyonso yawe na beleli yo yawe na sanjoli yo yawe monisama na yo nkolo yawe zwa na yo lokumu. Aleluya. Nzamba bomoi. Aleluya. Nzamba Abrahame ya Jacobe ya Isake yawe kumbama yawe monisama yawe sanjolama
mokonzi ya tango ya circonstance incomparable, digne de louange.